abimi bien. Alati kitoko Fabregas, on dit Matteo Fabregas. Na sorti na yende nga check nanu. Générique moko wana. Clip na ye wana zolongo là-bas. Ayo yemba Brenda. Après on est fallait bandamba moko. Tan banga bandi choka batu babini ba robonzele. Après ça abengi ba invité ba yembi depuis ka yembi c'est le yembi. Après sili nango mama Asaini. Ayembi mama. Hein? Ayembi mama. Ayembi mama. Ayembi mama. Des chansons ya mama. Ala yembe la nango kare na mbetu. Hein? Ah oui. Ayo yemba mama. Bwana. Bolingi ba mama. Et puis moi j'appelle ça il y avait arnaque. C'est du arnaque. Pourquoi? Ben oui. Comment tu peux est-ce que batbaiki ko yoka robonzele oyebeti yangote. Ba danseuse au lieu ba danseuse on a répétition de babinaki. Nde babina ibanana. Obi ke na podium na concert ba décevoir. Ba komi kilo. Et bon jean mutabina na jean. Hein? Oh, yeso mona mutabina jean. Pantalon coupé jean. Oh, non comment comprenez jour à spectacle, non comprenez ma camonio se changer, on nous a une répétition. Même yebo maestro jour à concert a changé na yé. Ni ne comme lié aussi. Na comprendre répéter, na comprendre té na ngwa c'est la qui organisation, na ngwa c'est la qui liste banzemo. Na comprendre té a changé. Or que na répétition a binak. Et puis de deux, est-ce que toboité Mimi Chike va questionner en repose un peu. Est-ce que maman présidente et puis est-ce que maman présidente y a ba villageois soit akufaki fallait linga ya bongo. Non, qui question te maman présidente ba villageois soit akufaki fallait linga ya ni bongo ti beaucoup ya ozana événement na buto ke matanga na enterrement ke matanga aussi si concert ozongi sous matanga ya yango ezakini c'est que vous en a réunion na buto. Oui. Réunion na butu. Mais oui, ngana ça un événement ngana oyate bato basa kuna matanga bana posa ba monanga. Déjà na 20h bato basa ikana na cimetière. Ta ile ba beta ki ba kuna mimi na 16h. Hein? Ba kuna ke na 16h. Boza na rapport ni na conseil conseil za 19 communauté congolaise za na cimetière. Ba ba otande ba kuna mimi. Ba beta ki déjà frappe. Est-ce que ça oblige que matanga wana? Yo za un événement no munini. Ok, fallait que matanga na te batanga ba lungu matanga mbala moko ba ye concert. Yo tango ke matanga ba moni yo. Est-ce que ba ya sous concert? Po ba na poso ba mona yo. Ami longo la ki manaka ye moko. On ka tanga ke na butu ya normal. Mais tanga ke na na enterrement ami longo li manaka. Ba le manaka. Yango akoma kilo na podium pour Fabregas azaki. Voilà, mais so nga mona na répétition. Eza o azaki na podium ti. Manique. Je te dis vrai. Au moins matanga na ka kenda ba lia ki e manaka ya mona ka saki au moins 6 so saki na matanga il fallait sangoni na concert ba le manaka to ba bendie makolo makasi ngapa na kamwa ki na butaka na butunga na boy ko ke matanga na okena ngati na concert lobby na ya concert na okena matanga ti. Pourquoi ba billet mususu ya concert so ba ye ba beti ba billet belé et ça qui ils ont répondre te ba billet ba tasuma ki aligne nyose ba no répondre te arnaque volt atayo moko ils a raté so no comprendre que matanga mutaye ko rendre ozo compter ça n'a rien à voir na concert ça a à voir quelque chose quand tu as un événement on se cache. Tu peux pas aller t'exposer comme ça. Tu connais pas qui tu as fait. Toi, tu as un événement à accomplir. Tu peux pas aller comme ça. Ça, c'est quoi ça? Oh, nandi, ni ngana na concert, ngana kenda matanga. Na ko kepe matalana, na kepe te poani, pour que le 21 na concert. Na salle remplie, na ke matanga na bangote. Eh, y a toi na guerre. On les a ba guerre ba esprit. Ba olia manaka pete. Eh, o kabambo, we bato kabela mbongo na place ba okenango. On les a qui soni. C'est la honte. Marc Tabou n'a regretté, hein? C'est la honte. Marc a posé question bien. Tu sais, il y a un concert à la fabrication. Batoiso crier. Bato micro, ba répondre. Kasi micro, il y a un comme finger ba Hollanda nani falit. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Maman pasteur Sylvie Simbi
Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natebi. Godard Montemona. On a du gaz, Torrent MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Bonjour, bonsoir partout. Bon, mais ça, dans l'émission Gréco Ezalka, toujours présenté par David Mombele, M6, Kosi Nayuda. Topesi grand merci. L'équipe technique, il y a Michel Kombe Aigle, Manu Tunga, na caméra na sima. Merci. Na babone, ba mesana kopé sabiso chance. Na ebisa kibino, après Casino de Paris, il y a Fabrigas Maestro, tokozon akaka na kati ya studio oyo, po topesa bino rapport makamunu ni tomoni na kati ya Casino de Paris. Alors, na kati ya plateau na ozalanga mukote na ozana de John. Manique de John. Na profité na pesi mobile nembo te place azali R9 na ozelo na Paris. Voilà, Manique a répondu à une micro na biso. Manique, bonjour et bienvenue na plateau na biso. En tout cas, merci beaucoup David Mombele, Gréco. Santé, ça va? Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci éternel des armées. Atuninga mwana, nino linginga na sala. Asenginga se motema na lobizwa nyonso abinginga imanike senga nyonso na kopesa kasi pesanga se motema na lobizwa nyonso Goliato ya kokweya maladi oyo ekosila comme si osali na nzambe un jour hein? Kongo ekobonga nango yaya ndima kaka soki nzambe alobi nani alongolango ngaya wasinazwi anonanga tikanga na ganga. R9 l'imbattable. Chérie, je t'aime beaucoup et tu le sais. Merci beaucoup. Radio Parole Vie, Papa Herbi. Santé kitoko. Merci. Et là non c'est pas nous otambola yo moko. Sans moto. Na Paris. Paris siko. Yo moko na yakanga moko pas sans problème. C'est Dieu la grâce. Voilà. Ngana bengi yo fuma to meka osolo asi Casino de Paris. Il y a Maestro Fabrigas abetaki ozala na kata salle na kata casino. To meka okabula muke na bandeko ba otala biso nini lekaki na kata Casino de Paris. Obosa na pété Koffi Olomide bazaki face à face na Fally Ipupa na kata église. Jo bazoke ndeko tika nzoto ya mama na biso Mimi Chikeva apema na kimia makamupe elekaki kuna pe. To komeka osolo la muke. Alors Casino de Paris, il y a Maestro Fabrigas, Ozala na Katikuna. Oui. D'abord, nous avons nous sur le visa. Pourquoi Maestro ambassade de Boy copé sur le visa? Parce qu'il avait porté plainte. Dans Kimba Missé, Bakima qui a porté plainte. On peut sauter? Est-ce que tu as porté plainte? Balouka Batouana, Bazoé bon. Alors, c'est quoi? Oui, on sait sous. Bakima sous. Mindele Batou, nous avons so banane. Pas terroriste. Bon, peut sauter. Ok, le temps où. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas laisser la colère t'emporter. Aujourd'hui, les malheurs étaient bons. Mais apporter plainte, c'était même. Et puis de deux, le concert a été annoncé mais avant 6 mois. À quoi côté ça dossier, exactement que non pas rendez-vous aux salatés, né yango azu visa non. Pourquoi musicien congolais à Lukaka soit dans un concert na poto azwaka visa avant 1 mois avant 2 semaines?
Non. Tant qu'on annonce concernant banda démarche. Parce que tu sais pas quoi peut arriver. Et quand? Et quand? Pourquoi au causer là? Pourquoi au causer là? Pourquoi? C'est là qui pourquoi? Est-ce que bye que nous va suspendre? Moi si on a madame Jacqueline soit va suspendre ba longoli ba tiko ba zozela muto akoya ko remplacer ba sala lisusu mise en place mususu pour ba banda ba rendez-vous. Est-ce que le et tomber kaka na tango oyo concert ekomi pembeni ozo ke no senga visa batali dossier na yo kaka muto ba mise ba kima ki opota plainte yo suko zo ba pesa te. Est-ce que le tokolo ba ke Fabregas akuta na main noire? Te main noire à la te. Main noire à la te. Main noire à la te. Mais non azate. Mais pourquoi mise musuba zo visa ba musuba zo ate? Nani azwa ite? Pesa un exemple. Oui maka mufera kutana. Te akutana na menwa te azwa ba visa na net. Fera azwa ba visa. Azwa ba visa. Fera azwa paper combien de visa? 100. Combien? 100. Bo awa yaki na combien? Na ebite ayaka soki na 30 so combien? Nyonso ani tikali azwa batu. Na lo banu ya solo. Azwa 100 visa na normal. Atika na ba journaliste na nko. Atika bango twana na kanai azombo na chana push alobaka ba balukela ina yo kango na source ya sûr apia ebika mema batu na ye aso bambo na ye akina na maona police akosi azu meno rate meno na est-ce que Congo mo te pesa visa? Non, les France. Les France Schengen nous te paye sa visa. Est-ce que le président Macron t'a payé sa visa? Non. Et alors c'est toute une organisation. Ça que nous mène parce que est-ce que sauf aller à Betty Balena Macron, n'a ça Macron, bah tout tel bas visa. Est-ce qu'il a le droit d'abord de dire ça chez le président français? Oh, ya. Atayo. C'est tout ba main noire ça non. Eza na ngote, eza te aso ki ba visa na ye normal. La preuve est que tant nani bosolo na politique. Papa Israël a meki ko ba visa Espagne loko ezaki asenga ki on a compte à bosolo ba kanisa ki bato bosolo nde ba ka sa ba expertise na mboka ba silika yango ba pesa 5 ans interdiction de territoire et boma pe bosolo. On va suspendre la émission. Mais no réata zo ba visa na ye. Azwa ba visa na ye. Na za interdiction 5 ans. Soki azwa ka visa te, anga tare na sunde. Siko yo mto su ba visa to sous concert mususu. Pose on ka ba visa te. Non, ce sont des mensonges. Balokuta. Congolaza lokuta mise congolais mito. Nana interdiction il y a 5 ans. Ferre, bato bayaki bakota ki Espagne. Ferre te bato bakota ki l'Espagne. Kindingo, nani, ite akanda, nani sus. Makaus. Ilunga. Na CG. Bakota te. Bakota te. Bayaki fallait basukaka en Espagne. De bakota en France na mayuya. Ba détecta ba. Mais baozala kala bingité na avril là baozala 2025 toza awa 2025 toza baza défense awa to kufate toza abiso mbale baoyati bango baoyati ngata vete ya mundu kino le bondiza po ebomanga te kasho mulenge ya lati ozaina casino de Paris yonjika sole bembe yonjika bandite bele mutaliaka na bato balobi Paolo Tudilu tozalaka wana mingi na chez Royal garçon bien ba fille bien ba sœur bien tokutanaka na chez Royal wana koko ingila tokutanaka na chez Royal et pas ya Paolo Tudilu babi yonjika sole bembe Crisco le voix des Zaïrois Jonathan Kadi maman na ba maman mukolo tokos o ya chaîne nanga tokos sa chaîne nanga mukolo nango Jonathan Kadi Prince Babia bon courage à toi mon fils bunda mobile bunda kana ba desa ba kabela ko kala ba 300 na bunda ka Gentleman volume 1 manzembo za single wana mwana nga yimbaka yo pa batu muso saka musala kitoko mais pas mwana no moko sala ngote ni ne prophète chez soi ya botika batu muso ba soutenir ba Crisco baza ba Jonathan bazali ba R9 bazali manager ne R9 conseiller artistique ne nani Jonathan Kadima ba Coco ba chéri Coco bazali ba chéri Coco bazawana ba soutenir Coco Ingila ba chéri Coco baza ba sœur ba Coco Ingila ba mère na bazawana ba bazé belé on se comprendre ba la belle Kanyeba bazawana ba Titi Kabalu champagne rosé ba Mania Kabalu baza prince ana ba te belé ba Goreti Louvoezo ba Silva Diasonama prince ana ba te belé yo mo reposa wana Michel Pazawana Michel Kombe Aigle azawana prince asangi ba tuté
Yo so mona maman ni aza porte-parole à mwana na ye. Ata maman na Dieu tikalo za porte-parole te. Po ba na sala ngo tellement bien ba ondima te. Ba baka mwana na ye, na oboma musique na ye. Tant na ye tango ikoma. Ya. David, okufa te. Omona siksa mwana wana. Samba soyoka. D'accord. Ici est sous l'adoration et la louange. D'accord. En tout cas, na merci na papa RB, Radio Parole, V6 Kikuba, Kadima. Anandonga la fille du roi, onyome Jokisi, Tom Yumba na pesi bino ba mbote. Ici Kabozali. Yo o remarqué nini na concert ya Fabregas na Casino de Paris. D'abord les a 2000 places. Et tant que solo ba makamba visa to ba pena na pesa nano agence na biso Fondation Impact Benson Malanda. Fondation Gabriel Malanda, Fondation Benson Gabriel Malanda, agence y assure y a visa, y assure tant na bino y assure. Pour kalaté batu o na pesa bazo y assure visa ya Europe mobimba ba obimisa ba passeport, même na Angola ba obimisa ba passeport. Passeport angolais na Brazza baza. Oh, vous avez besoin de louer ba car, oh ba vente ya ba car, même vous avez besoin de louer jet privé. Fondation Benson Gabriel Malanda. Les agences de voyage y assure. Y a mayu y a té. Y assure. Voilà. Tant où yo au annoncé concert avant. Luka pe visa avant. Parce que quand tu te mets non, ngana mukanda na musicien ba pesa ba visa zo bima na ngonga pe na ozwa. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver dans 2 ou 3 mois. Balia kama futa tabana moto. Pourquoi oser mafuta tabe comme pio? Tant qu'on annoncé concert banda ba démarche. C'est ça. Fabregas a une retard, il y a des démarches. Mais oui, je peux dire ça. Mais Fabregas, pendant maïs aux qui passe pas bizarre. Avec tout ce qui s'est passé dans son orchestre. Ah bah toi qui m'est belé. Ah mon leur pesati. Mon leur pesati. Il faut zéro na joie temps. Mon leur pesati. Et puis erreur naé. Tant bah toi qui mi a que porter plainte. Bato ya harcela qui ba mona bazali na podium ba soutenir yet. Ata futa ba ngome ba ko boya pe. Siko eloko nga na kama ki show me azana mukanda ba Amerique po nyakota ke États-Unis ta singi visa France akota akwa ke pe Turquie akoti donc ezaka ka a négliger ki kaka azaki trop sûr que non ba kota ba village ba kota ça fait longtemps abeti concert na Paris te abeta na noté Casino de Paris tu vois ezaki na 2000 places 2000 places kaka et tondaki oyo monaki ya sala e moitié asa e moitié mais ngana kamwe na moni ba bien que Marc Tabou ya ozaka journaliste tous sentimentaliste Marc Tabou avec tout le respect que je te dois na joka au sala sentiment na Fabregas na motale émission sentiment on va foutre quoi avant émission. Oh le concert a été bien, j'étais là, le concert ça s'est bien passé. Bon concert l'équipe m'a bien ngana préféré que na répétition de fala kota bato répétition les kai concert musique répétition ngana kotaki musique abimi bien alati kitoko Fabregas on dit Matteo Fabregas na sorti na yende nga cheki nanu générique moko wana clip na ye wana zolongo là-bas ayo yemba Brenda après wana fallait bandamba moko tata banga bandi choka batu babini ba robonzele après ça abengi ba invité ba yembi depuis ka yembi c'est le yembi après sili nango Mama Asaini. Ayembi mama. Hein? Ayembi mama. Ayembi mama. Ayembi mama. Des chansons ya mama. Ala yembe la longo kare na mbetu. Hein? Ah oui. Ayo yemba mama. Bwana. Bolingi ba mama. Moi si na yo moko ya ndako mama abana oyemba yete ayebi ko za moi ayebi ke moi si na ayembi nze tasiko ba nzembo ya koye ba congolais ba 5 minutes ba 6 minutes otala siko na obakisi moi mungwa moi pilipili moi ba commentaire ebeti ba 10 minutes siko za la 1h30 conseil baby mama ko yema vous avez visé avec ça yemo gaga avec ça donc baby so ya baby si pour fabriquer ça yembi madame na ya oyembi nzembo mobimba abandi yango pena je melebe encore mo bimbati na suka abandeli ope ya miba olia suka ta na moko te ayembi su ya mibale de ba et tu as combattre 30 minutes comme c'est sinit tala ka ba yo signaler maestro batu concert ici là au lingo katate ba pelisi mwinda na salle
Parce que le temps bayembi mouinda epeli de yabat pa komotala ba concert katani. Et puis moi j'appelle ça il y avait arnaque. C'est du arnaque. Pourquoi? Ben oui, comment tu peux est-ce que ba ki ko yoka robonzele oyebeti yangote. Ba danseuse au lieu de ba danseuse on a répétition de babinaki. Nde babina ibanana. Obi na podium na concert ba décevoir nga. Ba komi kilo. Et bon jean mutabina na jean. Hein? Oh, yeso mona mutabina jean. Pantalon coupé jean. Oh, non, comment comprenez jour à spectacle, non comprenez ma camonio se changer, ou nous faisons une répétition. Même yebo maestro, jour à concert, a changé na yé. Ni ne comélie aussi. Na comprendre répéter, na comprendre té, na ngwa c'est qui organisation, na ngwa c'est qui liste banzemo. Na comprendre té a changé. OK, na répétition abinak. Et puis de deux, est-ce que toboité Mimi Chike va questionner en repose un peu. Est-ce que maman présidente hein? Tom Itouni, mais mon frère, Mireille Okito, mon machinier Okito. Je salue en passant. Hein? Général Machikan, Mach, Boteni, n'a regardé. Non, le baka vérité. Hein? N'a faute. Pour la bibino, hein? Bozalaka, allo baki apon a passeport. Les lots sous ça, mutaba double discuter. So mutasai ma basse ma bé, pour bon salobi. Tant bayaka na podium, bayaka na mboka. Na drapeau ya mboka ngo kutu déjà kutu mboka na biso déjà batu bakufi susu yango batu bakufi concert beti bien te banfuluzi basiliki o bakufi na prison mais oui bon ça rapport mais oui mbonde beti bien te ya fabrica ça na ba générique fabrica ça mo binisi rumba wana ifala beta on même pas fabrica ça mo binisi ndine lati kilo kilo wana na comprendre ba loka qui est na podium wana ba loka qui est Yaya, héritier où tu obéis ta concert. Hein? Na Pullman. Yaya. Bah, toi, ça qui n'a hésitation, bah, ya. $300 par personne. A bêti concert, on a sans invitation. Héritier Boyaki. Même Nao, son excellence Vital Kamere. Oh, Lina Movaro. Oh, foot à ticket. Abi, respect, ça, mais, n'a pas non plus invitation. Yaya, plein à craquer. Dans la cas, ma voiture est tellement tico. Au moins, qui chasse à petit côté à pharmacie voiture. Li banda lo moto 300. Ba journaliste ba so ba badge te ngam na so badge ba finga ngana so badge. Ya ba leke chu ba ya futi sa bango mbongo. Dans la cas ba moura ba futela bango ticket. Aboya. Abi mbongo. Oya zana mbongo te a okota te. Otali arrangement ya héritier, concert ya héritier ya Kinshasa, concert fabriqué ça va être na Casino de Paris, concert héritier et ça 1000 fois plus bien. 1000 fois. Kilo on a fabriqué ça. Na comprendre répéter, répétition ezala ki bien. Répétition pelanga bi concert lobby. Nga mota na simbie libana nga bi maestro musique. Ça ba musicien mais répétition. Comment na concert mama na munwe. Yeswe. Baba, makambo baby. Fabrice ça comment dire mutu mususu. Comme les gosala ba fier. Ba pona est-ce que tala ayango na bien. Comment na au côté moi ba concert mingi a poto. Kotala ne fali abimaka na podium na concert. Kuno kema be. Kuna te. Différence c'est ça? Tika ya te kuna world. Hein? Kuna world. World and the news sur ba concert. Tika na ngala ba to sute me kote kuna sobeki kuna chikote yaraka kuna world. Evangetika kuna te. Azala desa di tapa malarena abeta bakati alobi pena aloba donc concert esili la kinte concert esili mabeti banze monyo son ndambo sebene ndambo ti concert esili batu penda baza satisfait ce qu'ils ont fait occasion de Paris c'est du arnaque c'est du vol koyiba mbonga baninga bato et puis est-ce que maman présidente ya ba villageois soit akufaki fallait linga ya bongo non qui question te maman présidente ba villageois soit akufaki fallait linga ya ni bongo ti beaucoup ya ozana événement na buto ke matanga na enterrement ke matanga aussi si concert ozongi sous matanga ya yango ezakini c'est que vous en a réunion na buto oui réunion na buto mais oui ngana sana événement ngana oya te bato basakuna matanga bana posa ba monanga. Déjà na 20h bat passer canon na cimetière. Ta ile ba beta ki ba ki kuna mimi na 16h. Hein? Ba kuna ki na 16h. Boza na rapport ni na concert concert za 19 communauté congolaise za na cimetière.
Autant de beaucoup d'amini. Babeta qui est déjà frappé. Est-ce que ça oblige que matanga? Il y a un événement non mnini. Ok, il fallait que matanga na te batanga ba matanga mbala moko ba ye concert. Yo tango ke matanga ba moni yo. Est-ce que ba ya sous concert? Pour pas na poso ba mona yo. Ami longo la ki manaka ye moko. On ka tanga ke na butu ya normal. Mais tanga ke na na enterrement ami longo li manaka. Ba le manaka. Yango akoma kilo na podium pour fabriquer azaki. Voilà, mais so nga mona na répétition. Eza o azaki na podium te. Manique. Je te dis vrai. Au moins matanga na ka kenda ba lia ki e manaka ya mona ka saki au moins 6 soit saki na matanga il fallait sangoni na concert ba le manaka ba bendie makolo makasi nga pa na kamwa ki na butaka na butunga na boy ko ke matanga na okena ngati na concert lobby na ya concert na okena matanga ti pourquoi ba billet mususu ya concert so ba ye ba beti ba billet belé et zo répondre ti ba billet ba tasuma ki ali nyose ba no répondre ti arnaque volt. Ils allaient rater. Si on comprend que matanga mutaye ko rendre. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir quelque chose quand tu as un événement, on se cache. Tu peux pas aller t'exposer comme ça. Tu connais pas qui tu as fait. Toi, tu as un événement à accomplir. Tu peux pas aller comme ça. Ça, c'est quoi ça? Oh, nandi ni ngana na concert ngana kenda matanga. Na ko kepe matalanda. Na kepe te poani pour nabi que le 21 na concert. Na salle remplie na ke matanga na bangote. Eh, ya toi na guerre. On les a guerre ba esprit. Ba olia o manaka pete. Eh, o kabambo, e bato kabla mbongo na place ba okenango. On les a qui soni. C'est la honte. Marc Tabou n'a regretté, hein. C'est la honte. Marc a posé question bien, te soit na carte concert en la fabrication au bétail mabé. Bato crier na. Ocha micro, ba répondre. Kasi micro yango comme finga ba Hollanda nani falit. Mutabana ocha bat micro beza falit. Ezaka yete me yalo bakeza ye ba. Ya so ba publicité na bango ezani. National le micro yemba mikolo ba wari mutu bazo. Yemba. Alors, et comme ya yet. So out comment ya bangot. Tout sur la pembe. Un Jonathan Kadima, to so la pembe, boendwa. Un chéri, to so la pembe te. Ah, ya. Nazo, tala. Au moment où maman son all bangot bat ba ondima parce que asa il a un passeport, je n'ai rien contre lui. On a là déjà dans son concert. Ba te bele baba ki, ba finga inga boka kit. Abalu quel héritier. Mais il m'a déçu là. Lelo ba au moins ba commenter ba infiltré ha ki ko boaka ki. Yo ozali lo po mema ki butu na ba erwana, ozali lo mo mema ki wana na casino. Lo mususu ye kilo mususu eza yo to yaki na ngo. Parce que ozana wata. Mais okeno sani na casino. Naza YouTube na analyste. Obenga pona analyste. Siko na ngana expliquer onde. So naza kite. Ngana Saint Thomas. Ngana loba o na moni. David. Ngana loba o na moni. Yontika solo bébé. Ah, equaliser mutu nanga sa ikuana. Poutine c'est le azawana. Casino. Nini? C'est le Poutine. Alata ki soki loka pe me uti meteo e. Suki alata ki suki babenga oni. Suki drai. Nani? Poutine zo benga. Suki Serge. Alata ki suki na ebite wana babenga ngo suki miroir e. Wa teni. Wa bilamba kasi ya mwana ya scène. Ya scène ya mwana. Ya to comment la jean, la t-shirt. Jean t-shirt. Wa ko la c'est lamba. Siko ta siko air ba check air munde peli. Nga soye na ngana beta te. Okay. Nga soye na ngana beta te. Moi te depuis kala ta ki lelo. Pantalon na munene ya bien. Ça là no différence moko avant to solo la maka mususu. Ba conseil héritier yokota. Na fabrication yo kena casino te me ako kawata te ako kagoga te spectacle ya tunanga na wenge ba babi esprit wenge na wenge nani ba belela azonga kobina héritier est-ce que yo ko héritier na spectacle bon héritier répéta na ba danseuse ne yemo ko pesa ba pa o yebsa tourner yemo ko et puis ko changer nanu ko changer élan ya musique ko zonga si matin il faut ça na ba signe. Héritier ninge za wana soki bat nyoso ba répéter tika kana ba instrumentaliste yé moko to répéter na bango ke so moni sin boy changer boy so moni sin boy ya la na ise ya na lo ba ko na lo ba ko kuna lo bindambu na boya ka scène musicale wata ko tane na la scène musicale ya na bimsa ba secret te moi le cas mukeka ka to e ba ne ko sala tam se ko la cheval buka mona cheval te wana esprit wenge wana ya la team oh wana ya la team
ngana kamo Fabregas abeta kineti wenge ya kala ya kilelo te wenge kilelo ya nzeta wenge koya nzeta wenge koya to comment BCBG maison mère wana bakolo wenge batika koloba ke no ngana esprit wenge te ye aza patron ya la team ye aza villageois na kati ya village bato so ba ye chef du village abinaka abinite est-ce que abine na bon na Fabregas abine na concert wana mais na répétition ninga binaki elengi e obi ke na ye concert wana kapo na répétition elengi mo na répétition donc préféré na répétition mama akoma na podium ma concert mama na ebiti so pantalon la taki ba check yango nzoko na ebite kilo modèle wana ngana na mona tef maestro nzoko le susu que pour comme kilote nyamo pas pesa makasi na nzoko. Est-ce que ça a une morale ya bien? Et quoi ça par rapport à la discussion na morale ya bien tende na répéter na morale ya bien ou na conscience na morale ya bien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bien bato ya beti moi message na bangote. Ah mais ça na bangote ndé na ça na mobile bon bele bele message na bangote ndé. Om nyozolo. Ah mais ça na bangote ya bi sedate. Aibi bangote ndé na bina kasi ba krina bango. Ndé na abane koninga. Problème ezali Nenga yemba ki ba nzembo omba bwana mibale mulai elia ki ton. Or que tant asisa ki Brenda il fallait akota na sebene. Tant asisa ki Brenda mbamo il fallait ti robonzele robo yaya ba kitone ngai bukana. Bona ekimi peka aboye. Ekimi ebungi on dit mutu asali lavage à mémoire. Oui ngaf maiswa kamusinga Ah maiswa kamusinga mabe. Na comprendre yote. Oh. Elo ni ngosaki na podium. Abo sai na abandine ko yemba itaka yembi nzembo mibale ya rumba ya nzembo ya banzembo yembela mwasi mama pasa mibale ata mama pasa siliki na ndako yembi ngabongo ndeni nga kena da tinda ke yemba ngabongo okoko beta no rumba okoko beta no ba shote na yote ba show na yote bato babino kena ko yemba mibale bongo na za mwasi na batinzo na mama banto bo na petelo test to swana ki oko yemba ngabongo ndeni oko décevoir ngakuna wana mwasi ne muta a lever bongo mwasi ne falo babongo so za mwasi malamu so za mwasi malamu lo babongo Ausilika, la prochaine fois que ça la ngoto ko yemba ngabo tenga na mama ko yemba ngabo beta nzemba nze misiki bato babina bis ba kongola yaka ko bina poto longwa wana tutika maestro kamera yango ezotala conseil ko pesa suka abong sa Zenith wana a beta show ya konsi ya show maestro amta show live babi za show rumbo beti 1 minute 5 secondes nyonso mais ba onyo so ba formation pa wegati on to bazwa ba show na basala na podium maison mère bongo siko ya koki yango te mukolo wana ndeni yake we makumba mibale ndeni mama pasa 18 ans kaka bato ba yembi me bazaki na posa yango te bima siko libanda yazaki na kata ya nini ya coulisse yoka regret siko ba masa no ba ye oluzela abwaki mutu te abosa na ba camarade na ya abwaki bango te envoûtement babwaki yake envoûtement na matanga babwaki yake yango na matanga yo sakana bango bango ba musique yo motenga na boyako kenenga mama na babwaki na envoûtement na kete bango ba musique bango ba beta ka ba flèche Poyo, on a la moni, la moni, des personnes différentes. Il y a répétition, il y a danger, il y a 4, il y a podium. A combien mbelekete jazz? Oui? A combien d'années? Mbelekete jazz. Au moins, podium, il y a à sali kama kamde wa sapi bista mbelekete jazz. Attends, school. Mais na répétition, maestro. Fabo. Différence. Bikenda. Banana ba danseuse ba oko bina te ok na répétition ba bina ki to betel ba ona maboko. Bikenda. Monana. Est-ce que ça qui obligé à ça que ne matanga na Kinshasa o na Paris OK sous terrema. À si pe concert à quel sous au monde ba benda ki. Place en footma pesa à si concert à quel sous. Ah ouais. Là je vois que no seke bien de kuna. Babia Jesus. Basani. Babia Jesus. Déjà ah Jesus. Baba bongote. Ah babia Jesus. Gala émission c'est comme si bakunda mutake no sani. Yo mto sisi concert no ko va noter. Aye kende kisu ko sani. Pardon amfutaki makasi. Ya ko kenda bongote. Bakenda bongote aya. Bakenda bongote wana bikenda kenda maeso.
Na butu wana na opekisa ye tanto utenga bito kende na yo. Na se ko umela te sala kaka. Nzoka ndi avanda ki na ye ti ba 3h du matin. Yo mto na événement na yo. Na butu wana linganga binga na okena matanga na ti. Na okena ngati. Na okena ngati ba betanga 12 na okekuna ti. Ça va ngabi tonton des enfants comme tu parles là-bas fais seulement 5 minutes et tu rentres. Tiens. A que ça ni matalana. Nzoka da ebite a kepe kuna kyokuta déjà et fanda ki na kiti aye de na na mo pepe. Tango ko taka bord. Etiki ono ki diba. Obo sen ke lo san événement fandi ono. OK, ti ozo fanda ono zo pola. Yonchika. Musique on comité et comment la dimension oyo. Dimension di kolo makasi. So sali ba jo tikali. Kuna poi batiki yo. Yo saka ndeke afandi wana. So ndekuta leto ya na cortège. Pour ba voiture to ba Hollande na. Ne ba bengi kaka ozoki ya ba bengi Christian de Corne que je salue en passant. Ozo ya na manike e fanjo aza déjà wana. Ngai na big na ebina Christian azonga. Est-ce que akokai ko kende na place nini? Ba tête ngo ya ni. Ba biloko akala. Ba affrontement biloko akala na affrontement ba olia ongengi. Ba le mana kata biloko asai na zeni de Paris. On a bloqué à Sony. Casino. So casino de Paris. On a bloqué à Sony. Et puis tu te mets là, tu dis que non, j'ai fait les sold out. Les gens ont chanté. Les gens. Il y a mon nani olé là kuna. Il y a mon nani là qui. Bah pied bah tu kanda ya bah tu olé là. Nyoso wana parce que bikenda kenda stabilité de l'esprit exaté. Bon on a pas sandi beaucoup tanaka. Otalaki na église Kofi Olomide na fali pour pas face à face. Bazalaka face à face ba mona nakati. Ba mona naka. Emo bazabinemi. Non, bazabinemi te mais ba kutani o apesi mbotete o apesi mbotete muna mutagade position na ye. Tindika chaka. Habité ceux qui osa eloko oloba. Tindika chaka. Na position nini manike? Na position nini? Ya bazmona naka. Ba mona naka wapi? Ba mona naka. Oebie makamsusu totala ngona miso molimo. Mukoni basi babunda bango mbale. Ba tiko bunda te o yana leki na ye ba bunda. Yana leki jibe na banda ko bunda. Ba bomisa na bato. Ba baswana te. Respect ya papa na mwana mais o afinga ki o ba beta ki mobalo kuta wana to tikango. Siko pa lo kuta na pene ko mokomande na suka. Yana ba imbalo so bo continuer kama kama ko sa ba bongo. Bo comprendre que vérité mon obibisa. Utika ba. Bon, pourquoi to boité Mimi Chikeva aza mama présidente ani. Ya elfiti. Et bon ba mukol matanga zaki banani. Fali poupa. Et bon siko fallait ba matanga na bino te boyoka na mutu ante boye matanga ni 3 fois. C'est que boba ta club moko. Na ko pas explication no wana te. On comprendre un peu kate. To comprendre comme son côté c'est l'émission spirituelle, on va expliquer. To bomba ouais. Titi kaba le champagne rosé. O mema babia na ndako nganga un jour. Ou bien église moko ya butu. Église moi bien te. Choko. Pas mbali nanga. Ah mutazaki soso ba bebisa ke des jours mais mutu basi ba mema déjà. Ozana lumière moko pesa babia. Wana pesa ya maikari. Ya maikali. Wana banda ta ko mitama. On a pesa pour bikat parce que ça a dépression. Ça va comment me na télé man na moni ke kisi wana e bomai sou bien. Wana ba koma ko na ndata ko mitama pona bikisa ya bikarape. Azonga bien. Lumière en ezaka oyo zaka na ngo bien eza mususu eza. Ezaka lumière prière ya maikali. Ezaka prière ya maikali. Siko moni ke olela na koma njo pour rien. Yo mo mto bomisa mobali na. Na bomisa na ndenge na neti ndenge ngate. Yo so la tiba lumière. Liboma yo pese lumière abiki tanko na pese lumière azaka na inconscient ayiba na été. Pas azaka de fou. Abiki azongi normal azongi muta so mpe voiture ko mfana pe na ma campagne of tenda kwa $2000. Apo mutu mo kyangolo la na mwasi naye. Ndeko na yo ko la na mwasi ne. Neti ngana la na njonde njo bana olingana la linaye. Njo bana olinga yo. Ben oui njo alinganga. Olingo normal oza nani. Alinganga ina ki mwasi na mobali. Njo alingi yo. Oui, alinganga to lala. Ngana boya yango alima ndimaka yango boma babia. Akenda ngola la lina alima. Touche alima simba kwa lala na njo. Aswa lala na njo atalinga simba touche. Pour moi moi tona bomani babia te. Asimba ka touche. Bale seka ba pakola ka mafuta. Ikenda yango to loba. Oza ba secret belé yo na njora makami belé zali hein.
ozaka na kanda moko na motema no ti lelo te nalimbisa ye olimbisa j'ai eu à lui pardonner a pardonner mais natikela ye nzambe aopeye yango ye avant kufa ifa aloba nde babi akufa avant kufa ava longa na samo ya oloba so alobi ta opola aza déjà na maladie ya purification la maladie oyo nzambe apurifia bato oyeba eza maladie nini cancer diabète sida ba maladie ya purification maladie ya masumu maladie héréditaire eza maladie ya purification neti nga nde na fandi boye na meli na se dopé pendant ta 25 ans et puis makasi na bela tuberculose te yo ouais neti nga nakobela cancer te nakobela ngo te nakobela pe sida te nakobela pe diabète te ata na famille te ya purification nzambe na nga tellement na sala alliance na Jésus Christ na cause maladie wana te parce que natala motema na nga na kati eza maladie ya bato bazaka purifier bato motema mabe osala combien de temps na komela pimbo erozana babia 2005 6 7 8 9 10 na kati 2010 na kati 2011 na boti na kati 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 na kati te 2014 na lingi tango na RNF auti Angola to linga na RNF abando pota na ngai to abando pota na 2015 to pota na tika 2016 2017 2020 na kati siko mela alisute na mela alisute na tika moi santé kitoko couleur kitoko na tika après zela na yo ta komi na meli na tiki na meli na tiki tango appelle à Seigneur ebandi koya ti bonzambe koti na tiki yo mikoleko ya osali na nzambe bien sûr nde mo talaka bien sûr naza ouvrière ngai faut na sala nzambe il faut mission na ngai yango mais est-ce que osa ni na entourage ya ba musicien kasi bato faut ba bongwa nati abomi bato ebele bato wana babomi bato ebele ba musicien faut bato ba bongwa faut bato bazana vivant ou bien vivante ba bongwa ba kima bango siko na temps oyo zo sela batamba bongwa na bon so ba longoli yo ba longola ngate parce que j'ai un Dieu na dia na nzambe na kanga ba porte nyo so ba côté là. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en eux. On rapporte ndeni yo li ambongo na bango. Na li ambongo na bango. Bilamba na bango. Na li tout c'est babi muto babi tout makamutu. Nyo sotu na sala ngo na sala ensemble. Na sala ngo na mutoki nanga. Babi muto ali na mutoki nae. Ba pesa nga gratuité. Le bana ngelo ni ba pesa nga gratuit. Pesa ka exemple ka elo moko. Visa ya gratuit na 8 na tamoli 8 ans. Na sali bango 8 ans na kena ba makala ya gratuit benga gratuit. Visa ne za ya gratuité. Nga za idorte. Nga idorte, nga njorate. Nga jael te va di kutu pa sala nga jael te nga Alexis Wechi te nga demer te yo monte ke demer ko zonga te parce que so visa ofile a zonga te a oya te nani opesi nzela mais nga na lela nzambe na leki wana nzamba tungisi mote mérite Alexis nga le 21 septembre la scène musicale to kutana to bosana te notre rendez-vous n'est pas manqué. Nana question moi suka na tuna. Ya suka te to kota na mission. Ya suka so na kufina ntena sa film. Nana la ko na journal lelo. Pasteur Moïse Mbi. Na pasteur Mike Kalambai. Bazana ba wilani. Ba na problème. Il y a pas problème spirituel. To so là comme ce sont. Ce sont des choses spirituelles. So ba ni ko expliquer bat baba ko sali boma. Mais nga pasteur Moïse a pesa ngai message na litea abina ngai ozo nourrir bango pona nini longwa wana na majabu abate majabu malbina ngaka longwa place ozo kansa oba opeso eza mbongo eza ba miette après ça na comprendre te litea wana beti après ça nzamba isinga binanga na tiko soutenir majabu natika ayo tika majabu natika ngamuko natika na sala promotion martyr te na sala ngote otalaki festigola te natala ngote ngatala bango te festigola natala bango te leader wana lobanga tanga kombo na ete na kipama munete nakotablo na bango te to komina suka de John ozaba to pesa mbote na ba to pesa mbote pesa mbote na banino na agence Gabriel Malanda
Benson, Gabriel Malanda. Agence y assure, visa y assure. Location de voitures, vente de voitures de luxe. Vous avez besoin de louer jet privé qui n'est pas comme boye. Papé sarana ba passe, papé babim ça ba passeport. Et on dit qu'à sur les bébés bandinti belé Angola to kutana ka mingi pa Paolo Tudulu na chez Royal. Kolia komela ya sûr. Na pesi mbote na mobali na ngana linga mingi. Ya neuf lembatable mobali na nga yanga mobali na ngana ko boye pona infidélité te po mibali bazak infidèle. Ato lingi no boye te. Atana kangi bino no boye te. Po azayanga. Propriété privée. Je te salue mon amour. Na pesi Jonathan Kadima, moi nanga mobali ya liboso, mon ami, mon papa, mon tout, mon Jonathan à moi. Moi nanga saela nga chaîne tamba lingela nga boule internet baba benga nga moi nanga sali chaîne na lekaka. Na sala ba live pour visibilité. Boni kali mbote na Michel Kombe Aigle ndeka munene na pesi mbote na famille na mo bimana madame na pesi mbote belé. Pesi mbote na Titi Kabalu Champagne Rosé Mania Kabalu, je te salue en passant. Guy Welly, mon conduit à Grenoble. Pesi mbote matika songo, je te salue. Criscol voix d'Issaïroi. Criscol voix d'Issaïroi. Merci. Bruno Kabangu nzete ya mbongo. Bruno Kabangu nzete ya mbongo na Paris. Na pesi mbote ebele. Je vous aime beaucoup, mes enfants, mes amours. Na pesi ba je suis maniké nyonso mbote ebele. Koko ingila mon pote. Voilà, merci na yo maniké, merci na passage na obi soto c'est vraiment merci vraiment. Merci na Yannick Kayenga. Oyo atalaki biso roi belge na kati ya Bruxelles. Merci na José Dikila na Villeneuve-les-Rois to pesa mbote pe lisusu na Christian Lukoki poto na poto maniké yeyo to sanaye. Merci na équipe technique ya Michel Kombe, merci na babone nyonso ya chaîne oyo. To lobaka toujours soki nzamba zongite. To okuta na prochain numéro. Kimia na mabota na bino. Ciao ciao.